C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de votre émission Écho des artistes. Écho des artistes, émission na yo, émission nanga, émission na biso nyonso. Et malgré Covid-2019, mais nous continuons notre travail tout en respectant l'hygiène. C'est laver le main. La distance de 1 mètre et nous continuons à travailler pour les biens de la population et nous évitons cela pour éviter la propagation de cette maladie sanitaire. Alors, aujourd'hui, Écho du théâtre a reçu pour vous un artiste connu, bien que le confinement est là. Lui aussi, il est confiné chez lui à la maison, en famille. Mais quand même, toye kota la elelo, toye ba confiné zo le kandenge nini. Comment est-ce que azo gérer yango nandaku ba mesana ko bima ernioso, mais cette fois-ci baza confiné. Voilà pourquoi nous sommes là. Et il s'agit bel et bien d'un artiste qu'on appelle Isma. Hein? Obisono sotoyebi Isma, Ismaël. Pourquoi pas dire un grand merci à celle qui me suit en ces moments, Nicolette Lelo, hein, Maman Coach Ibenge, ainsi que à Sarah Maïmona Bilaka, la SAP depuis les États-Unis d'Amérique, my sister vraiment de Cathy. Hein, comme je l'ai dit tantôt, que j'ai ici sur place avec moi, Isma, c'est avec lui que nous allons parler du confinement face aux comédiens congolais. Ensemble, naye tokolobela o ezali carrière naye et puis confinement face aux artistes comédiens na bongo na lobi boni Isma. Oui, ça va maman grâce. Boni santé. Santé za kama mbinga na makambo toza na mboka. Makambo yo ya we côté biso malade et biso na kati mboka donc moi mukie donc moi vraiment faux. Ouais. Moi vraiment faux malade yango confinement sur le kandenge. Bon, toujours respecter d'abord makambo ya chef de l'État ou alobaki pena ba mendexé ou balobaki ernyo so foko sukola maboko. Bon, mbote ça distance oyebikaka depuis tout vandi boyo au moins 1 mètre déjà les allées respecter mais tout monde oye na désinfectant et l'eau est-ce que na sukola tine na kota boy déjà si na sukola tila sukola yango wana kaka l'autre ça na mboka yango wana to mi batela avant nzamba batela yo mona mi batela yango kaka. Pona yo est-ce que maladie vraiment ezana Congo nde tozo yoka yo étant qu'artiste bino boa bato média boa éducateur de masse, est-ce que maladie vraiment na Congo yo moni vraiment ba maladie wana baza? Oui maladie ezali na yoka ki ya sango na Lubumbashi ya camarade nanga zala kuna Ige Maketo abenga kinga mutu bazala kinaye aza malade pena tomba tester pena malade ezali. Oui. Malade ezali mais yosko pona yo boza lelo na ba désavantage ebele otomoni ke confinement ba sport ezate ba pub ezate lo moko tezo salama pona yo pasi nini o bozo bosenga na gouvernement asalela bino nini na likambo. Bon ba umisi biso pe banda ya makamango ezalaki toza pena freiner ba misala misusu toza lango esalamite emsusu tozwaki déjà ba mbonga batu na zimbonga batu ya Junior Ilunga wana sele musala yazo prosenga mais chef mokonzi ya mboka alobi ke tobimate na oyeba te tosala nini tozo respecter maloba o ya chef de l'État o alobaki tine opesa mot d'ordre na ke ba activité nyonso ezonga nde tobani musala mais toza pena freiner mamaka mususu ba tournage toza nango ba côté mususu toza ki déjà ba avance ya batu moyo to sala ezate donc mon côté na part na bino po to moni ya batu mususu bazuma ba avantage ba chômeur ba auto ba vanda ndako bazo ba salaire bisika mususu ba pesi moi ba faveur moko boy quelqu'un bino et l'autre côté tant que artiste comédien. Bon biso elo montené comme el biso le monte comme el biso mais toza na taki kamoyeli biso na mboka yango tozo kwa annoncer kaka ke eza lelo o ya kufi boaza ndeko na congolais eta waza na mboka ya musika waza boye baza ba congolais toujours ya ko aider biso toujours ça la volonté na biso OK ya ko aider peuple ya makamu chef de l'État lobaki ya osukola maboko biso pe toujours kwa annoncer ngo mais pour le moment biso na pena elo monte ya ba artiste comédien elo monte. Alors, ce qu'il faut, c'est que l'État et l'eau qu'on y a ça pour un artiste comédien vraiment na tango bovandi confiné. Bon, eza
ya liboso baloba ki ba nde batie 2 mois mai bo futate 2 mois courant bo futate biso pe na ebité na ndenge to vandeli boye oyo ministre ya culture a oyo oloba pona biso wana ezali likamu oyo utapa na ye oyo oloba pe pona biso avantage oyo opesa pona biso yango na biso pe to osela. Merci beaucoup Isma pour la réponse nayo. Je crois bien que le gouverneur, le ministre plutôt, il y a culture et art ayoki maloba nayo et toloba ki tokolobe la paix moi carrière nayo mukie toyeba balandina biso balingi ba Isma vraiment bongo uta wapi abanda théâtre nayo wapi et c'était depuis quand? Ngapena libulu na ngako botama na ngai ya ko bima boy c'est Fiston Saisai. Donc il y a ma camarade nyonso boy donc Fiston Saisai. Et bandara ndenge nini Fiston Saisai aka kozona ndako ezala ka passion à découvrir ka wat. Bon Fiston Saisai donc wana boss master aza patron na pe aza master ngai ane tozala kaka mutaza musala na ye ngana za taulier dans des borselage peinture naza na garage na pe na informa ba petit na ba ama oui baza ibeleo na laksa musala ngai pa na ye ya voiture liboso asomba ezara Peugeot 504 ya vie ya Fiston Saisai et osomba ya likamuke so atuti toujours azoluka ngai wana obenga na kombo na ngai zaki Gelor kombo na ngai kombo na ngai Gelor. Donc Gelor des vrai nom na yo vrai prénom na yo Gelor nani? Oui Gelor itenga. Okay. Oui Gelor ya obongisa voiture na bongisele papa Peugeot kolongwa te ko kota pe na ba voiture msusu na iko koma chef à charroi. Oui chef à charroi ba voiture na nyonso Gelor fo yo landela na bando landela ma ba voiture na to bando landela papa wa ko makamba ya sport na pe ya bandi ngote ya sport el bosse sa ya d'élite na ne pe kota mara msusu njoka netango noko makambo ko fonga mapena makasi akomo bulele nga pe nazo ebate na oyeba te ke noko obulele nga nene muko mususu na vanda boye abeyinga Gelor ya na pale tala nazana publicité mon photo sala nga na publicité nini te publicité mo eza ya lame de rasoir nga na bi bon sala na yo te spot en photo sala nga na yo nga binande na ko benga défi matimba tali comme ça ça yo ça nga ute photo ça na sport wana bakilia na ngaya bakilia na ngana ngamna sala musalo vandi boy mete de nya bengi yo ya usala musala na kamati na se tol to na toki na sisi na te masi na te couleur yo benga na sala musala TV na boya kyango we na boya kyango na bi ona kimsa bakilia na ngaya wana ba décembre na 2007 je crois so 2006 2007 nabi el kambo noko abondelanga 2 mois mobimba pour tout ça sport wana na boya na bi jamais mbalama noko akomoya koleka pa madame Micheline Simondele wana madame oui wana mama kimbongila le ouais aye bwina tala mais ba ko luko pa sai me atikeli yo mbongo moko boya lobito lamba nini mais ngala zala ite donc benga yebisinga na etu na mère atuni maman aboti ngai maman nièce abia wana makamna yo sama mobile sokole na etu na maman kimbongela décembre pe ngoyo mbongo ezate tabo ranger na kanti pe na semebo ne o semebo to yo sa sport wana to sali yango na Salon Franc wana to sali boy ta nazana maître na ngamogo comme on ya Isma et puis moi pas mutano tout mon kala ezaka maître ding o le kabo telekula o pe ba kokana Isma na osilika nazo silika ngaso binga ka komba Isma na osilika bolala te mabanga o tuna zinka dilo websa mabanga na ndaku na bandozo on lo kwa neti moi défaut moko boy défaut na ngai ozofinga défaut na ngai to sali sport wana abina la moko Isma bendi bote na siliki na ngo ngate limbisa
ayeko changer na lamu moko nzeta baoba ekwei bon na yoki ka bongo na tikitaka na bandisika na bo moko mususu na vanda bino leka na nzela noko visu bana Isma one spot day bandoleka vena nga tekte ndai maboko bank na eba kina sima fiston sai mais na bando bongsa pe voiture tango ya na uelewa sikal pong nezali na no bongsa pe voiture abengi nga alobi wana petit na sela nga musala ba tsaki tembe tekte ndai ati $500 wana boze na benga ba benga nga na ya wana na banque de sang na bandala na zombongo wana na tali yo fele ka bo makamonga 500 balka yo fele ka bo tekte ndai maboko banka na sefeli mbamo na bite na tia mutuna makamongo yango lelo pe na binga na bango singa mukaba donc sentir na balbani voilà yango na zelo tili fobo. OK tili fobo tozo rappeler na bainyo so bazolanda biso que toza awa sur place na Isma oyo sai a recruta ki pona kosala pub oto yebi biso nyonso mais eloko nyo ko ebisa na bato ba kana ba défaut po za bato misuba ndima teke mutu o pene za mutu Isma ba ranta sai abimi azaja caméra ndora ra mutu no mais bato nyonso ba andis na ba défaut ba andisa bani ba se sous-estimaka eloko nyo ko yebisa bango na moment oba onyo so bazolanda. Ma grâce. Au moins, il faut retirer ton monde. Wana okomo finga défaut na. Limbisanga mingi, limbisanga. Nafukama. Limbisanga. Donc, mundela za zobate ninga kelanga boy. Hein? Mundela zobate akelanga boy. Balobi, minzimela nde nzamba sale yo. Dites amen. Amen. Voilà. Au moins ngai lelo eloko yo oba kelanga oboye o eza glacière nde za boye na mema poa oyebite loko nga na memaka okotala ngai boye omoni mbunzu o ebimi boye ngai mbula so ezobeta mise pola te po ma mbula kitara boye pona mbunzu kalande bombaka nyonso na kala nga na nomona ngo défaut okotuna maître waza to banoko nyoka mamingi na kimvula tanto kovanda ba ofinga nga oyebi dessin mio nini KMB voilà tala wana idea nani wana ba otare ya Isma wana idea ba Isma siku na otare dessin mio oleka na nzela boye ba bengo KMB le tenace et pas Olivier Asinalem ba bengo KMB le tenace donc e bano sa nga passe na le société na roza na fira côté pena be ndikape bazahabu poni toza na onje na biso batsa biso boy bataba défaut mutu côté kuna oya lokolo tsaye kuna est-ce que défaut pe eza makila makasi mai makasi makamnyoso makasi elongo apete ponga omona banat yanga kutu bakosela nga zemi yanga bakosela nga zemi te so boti na Césarine te wa mwana nga te donc nga fo ba pasolo fo bor yango no lobi wana nga jamais basala donc ukwa kichwa kabambi yango ne makamso so mona lelo go patron angina pona continue nzima nde nzamba seli dit amen. Amen pasteur. Yango lo mona lobaka na pasteur Vasilom aloba ateya likamanga bibo ndima mwana wana Isma andima ndenga mizaleli ya musala pe moi si jenate otambola boy bati otamte ngana tambola boy na bima boy bafinga mtumne te na yoka bien te otaboy oleka boy dolin mettre de l'eau bengo taki simbi ngabi voilà c'est que na yebani hein c'est ce que moi je dis. En tout cas, Badero Balandi, comprenez-moi vraiment, Nazana Isma Awawa, na plateau, na biso, émission na bino écho des artistes vraiment mindi mandengo zali. Oh, pena, bozale déjà ba camarade tiko azoyo afula. Abimi singa pena bata mukili ba mutala tala. Obike ngai ezaki so kutena ngoyo kwa pe mutabwa kiso. Maman n'a pas de mon activité, maman n'a pas de mon activité. Donc, bazo benga boro mais lele comment Isma selfie boro chanza mara. Vraiment. En tout cas, ba yebi ninga sala na kata bato. Minzi makaka. Minzi mazana kundi. Ya kundi mo yendeni.
yo le bate ni na oteka mai boye nzamba opambolanga te nzamba opambolanga te toza na tout partout tourne tout lelo classement nzambe ezali aoyo opambola bata mai yo bite na mai ondo pambolanga te na bando teka na nguba tangu nzamba ye ko pambola bata mai yo ndio shanzaki okoti na nguba siko lo banzamba amabe kanga makaka ndenge nzambe misali olongwe mekanise omi comment. Merci également à celle qu'on appelle Rose Bombo, la coiffeuse internationale Metiola, Molongani. Il y a Patrick Bombo depuis la Cité Verte, pourquoi pas, Aniclette Lelo. Il y a Aniclette et Kochi Bengue, vraiment. Isma, tozo mona artiste bazo kufa mingi. Yo ezo sala ko banga te kozala toujours na kati ya artiste. C'est pour ça lobi ezala ki pululu. To utina ya dadi e kala mingi te o mona ha Isma Kei. Pona yo ba mort wana ezadi ya nini? Bozo mekana jalousie to bakisi na bino bozo simba. Ngaba mekanga te. Wana ya banzonzi na ba. Wana banzonzi na ba. Ngaba mekanga te boro déjà o eza béton te. Talaka ko kale mai donc faut dévier mai. Biso te dévier mai boro e dévier de mai. Donc nga basala makana moni ba misela wana abanzonzi na ba nga jamais. Donc ngai tout d'abord ba mawaka ya batu na ba kenda mutapesa nga courage makasi kwa pululu azate pe bana nga ne balinga pululu na éviter yango to moni boleli pululu koleka dadi bo saboter matanga ya dadi te wana za organisation ya famille na bango za ya ba artiste comédien te wana ya na éviter mbongo ne bataka na sope lelo ti lelo que so ba récupérer wana batango da na compte bloqué mais major peut awasenga mbongo na major awasenga mbongo na ndeni na comprendre honte na bika major peut awasenga mbongo na donc dossier à suivre. Ok, Isma Tolobela nanu pe président na yo sai waza mista na yo vraiment tomoni asali ba spot moko boy na internet na ba TV l'équipe partout azolobela Congo Bololo. Est-ce que Congo Bololo asala ki spot wana po na Congo boy eza remède soki mutu ana coronavirus abika nango to eza prévention ou eza question mutu ameli akozwa ngote donc asala ki ngo na but nini tanda yo bomisa mama batu kuna na Cité Verte po na yebisanga izini eza mukolo Congo Bololo nani yo yebisanga mukolo Congo Bololo nani ou bien la société mo bateka Congo Bololo société ni na ba koma to teka Congo Bololo eza sporteur eza makambo kaka ya bilanga te Congo Bololo to fanya pe Congo Bololo ko bima Congo Bololo pe bimi na ya bomisi mutu te eza ki ke ya ndeka biso nyoso to yo ka ba bibu mutu abeli simona kintuto elo nyoso ba oyebisa ye makasa nyoso oluka abuka po azwa solution yango biso nyoso siko na minito et comité ta vix abachinois vix on sope confort ngaka si confort yango na kaka pour na solution era ba solution ya oluka ngaku na ko motsango na sti na salisinda na boyi kama litanga mususu na te pour na solution na moi peut na tempe na moi pour so ya piu akima eza ngwa solution makambo eza te ke yepa yokaki mutu pa yokaki boy mais siko olobi ke batera Congo Bololo teza makasa yepa za munganga te siko bandaki ndenge ni a conseiller ba tout fait que abandonner pa na yenon est-ce que yemo kwa melaki to bino ba petit na yeto ba camarade ne bomela e ba camarade ne na bosani ba camarade na bomelaki oh boya président oh na boya oh te pourtant y petit na petit ne te massa na ouais siko yemo ta amelaki yango oh bon mais là qui ont aussi solution toujours solution pénale calme calme mais là d'accord merci beaucoup Obino Moko Bolandi Isma Lobi ba melaki Congo Bololo donc président Sai azana e pena na faute me baloba pe président Sai akoma moi lolendo yo za pembe na e est-ce que c'est ça le lendo ngwende ba bi orgueil fort tablo releka na bilora ba tozonga te me bilora ba vie masumu tala ravia koma pena moi lolendo bani te lolendo yate donc ezaka mutu so vanda nete omoneka lolendo mutu fo approcher lelo to lo ba masalanga
Dolly, bientôt que les grands couturiers. Sorozana a été au garçon à fier, hein. À fier, mais au prochain a été mout fois, prochain a faut oyer ba caractère na e. Ya fier mutavandi na veni bandundu a tebo soso to lambi soso ya mbika ayebo maloboko a olamba yebo ya toki fufa kei. Ah, te un faut au retour na making moi for website yo. Ya kilo lendo pepo a fisto sai wana penabolo. Nde asabu so ye kuta bisoni to sa mbalamo kuta akuti so to lia elongo pona lo lendo pina wana pa ba luba mutu na kutu na bana msusu no. En tout cas, waneza à suivre pour eza eloba mingi, mais loko atwana to mingi te to landela ngo pena to eba si réellement eza solo mais siko groupe sai basango na ngweza ndeni. Po to mona pe bino pe boko revendre vraiment et là on y ça que président avant de s'appeler organisation un groupe te. Bo plus na publicité mais groupe eza te. Tombo lobe soba l'équipe président sai oh ba fini pe sobe pena ta la responsabilité chaîne mais bino il y a groupe mais bino apparemment lo monte est-ce que groupe eza à vivre? Groupe ezali ba chief Orlingoma, toujours déjà boulot, bah, Kumbo, to sangani biso nyonso, ba ancien nyonso, ba sangani toza awana binga, toujours répété chaque vendredi, dans la semaine moko, toujours répété chaque vendredi, toujours répété, mais si ko toza freiné pour nos makambo ya mboka, oui, pour nos mboka, groupe sai, to le bail to sa sous théâtre, et ça te que, otala que, 16h, que landa groupe ça te aboya keloko wana toza na spectacle na film to ça qui doit être 3 épisodes et ça na machine linge koka 5 yezate yako maoteti batu basi le lengte na 5e wana to kati to banote ka ba CD o bena to ça na ba invité ba président Charlie Videloin bazali ba président nani Freddy Mbalio Sombo sonyo tozali ba Sudiata na masalanga Micho tozali wana ba pomba to bengisi bango na film tozali to retourner au pena na groupe size en tout cas boza décider biso to sala reloko malembe tozali na mutu suksi binoka na 3e to teki ba CD na Angola ba Ligue Poison na Angola donc balobi CD wana donc we cartonné pena Angola ma sécurité. D'accord, merci beaucoup Isma. Tozo kende muke vers kochite na émission o mes questions na biso mususu ezato e bananu na ba téléspectateurs bazo landa biso bino botier président Sayati ba cantine na ba coin. Est-ce que tuna ki accord ya gouvernement gouverneur provincial ou bien té? Bon, ezara mutu za leader na commune na ya o to mona pi ba député ne bazo sala mais bablo mususu ko taper comme jalousie. Écoutez jalousie biso tote awa tozaki na bandundu bujala partout to panzak mais ba ko tout biso pona nini boya ko sera senete oui eza makambo ya l'état la police mais il y a celle on a volonté na eza pibte mais celle on a volonté na OK il y a FCI Pro et bana déjà ya on to sala kiango mais tant l'état ayiko yebisa biso tukama tozali na mesure ya kokata déjà makambo wana mais mutu na mutu akendaki na savon na ye pour ernioso ya kosukola maboko pour lelo na kitambo na ebité artiste comédien nini o kurubimisa ou bien ya muto yo okote msena fiston sai to nene na ebité wa vient na yango ndima artiste monte do apa poza président na yo poza mastano yango ndima po mutasima nduki batu na mbola ne donc à part ça mutu muso azate mutu muso ndima azate tena ndima na bo président la DSOB hein tozala déjà président la DSOB tozi président président Charlie donc OK, merci Isma. Ba perspective na yo ezani do ba vision na yo ezani nini oyo zo kanisa pe sala po bimisa yo moko à part kozana ku parce que c'est pas fort rêver pour ma président donc au rêvera nini pe ba dernièrement on a batnu so bazolanda bon et lo mona tuna papa na ya kata molimo na loba nga pena papa soki ba yiko zwanga moto alobi azana besoin na ngana sala piv na roken ça epsanga alobi nanga mwana so azana libumu azaya yo mais so abimi na mokila komi ya mutu nyonso o mona ya Willy Michel au kabila elipa tekitenda ya opesa voiture tokie kuna Abubakar yondo nzambe mungu abi au kabila $1,000
Donc aux aides ya batu nyonso. Hein? Donc pas maman lola a fait ça comme crédit donc aux aides ya batu nyonso réponse père après ça mais il faut que ça kaka reconnaissant. Tant au bimaki na ultima tadia wa et pas ya président Kabakaba, il y a retour na Europe ça papa crédit. Papa c'est la boîte qui est bon na so tout moi na pena makamango abokasité ya Kabakaba na Yesu na lukala et pas ya président Didier Racha. Patron sa porte-monnaie. A pesinga pe kama muke na komisu na kitambo trésor manzo. Ba vient nga talara batikara Isma te balinga te Isma a souffrir. Donc yango wana donc na groupe site to kanga mutu te soko komi na libre. Kene na me ozonga kaka na nini wana ya fonction publique. Matricule nezana. Matricule 00 en tout cas batonyo so bayoki bambote na e pa ya banani bato ba Holanda yo na madame batonyo so bala. Bambote na vana pesa na pena baba na ngati. Dana bingo bali fanto. Mingi te to zo ba mais to tikelo tona bango kala mingi te ba oya. Na pesi mbote na ngai. Tout d'abord na mon boss président Fiston Saïsaï. Na pesi mbote na ya Willy Moucheni code mboka. Plus 243. Na pesi mbote na Koko Diamanisa. Fondé Nzinga. Yewana assistant social. Ewatika batute Zinkadilo. Apesi mbote na Junior Ilunga. Voilà ba massa to za ba tous les temps tous les jours. Maître ya ba maître avant comme maître yesa zala ki maître deng. Yewana toujours typique Yalanda. Koko Diamani saka toujours nazo continuer. Pe Pitu Tchala le grand peintre Oaximi ba peintre nyonso peintre swag. Ya swag oza peintre mais propriété pe kontana tanga msala. Avant peso $1000 keba ba obanga okokima pe na $1000 ba. Ouais, na pesi mbote na ba minga nyonso ototava na bango pe Elvis Galaxy. Nous l'avons Galaxy Service. Galaxy Service ba mbota trop pe Fly. Oui. Répertoire. Le bon reçu hein. La pesi mbote da équipe ingénieur Blaise non tu connais micro na sima pour continuer vraiment pour Kalaming tenga déjà faut na télé na plateau tokomi na suka émission na biso nous disons merci à Isma ya koyamba biso lelo na quartier pe na ndaku na yo to tourner dans émission en tout cas continuez musala malamu et tout est bien qui finit bien très chers amis téléspectateurs nous sommes à la fin de notre émission mais permettez-moi ya kopesa mwambote ya suka na les barons de barons hein balobi igenzinga mvandu dollar rouge molongania Andy Molisho de Kati hein yo yebi vraiment et à celle qu'on appelle Soraya Kibula pourquoi pas Diane Diangana depuis la Tunisie vraiment je vous love si tu as aimé vous avez aimé cette émission dites merci à celui qui était derrière la caméra qu'on appelle making of maestro balobi hein Lissou du Colo Lissou généraliste ya média vraiment je le confirme et à toutes les personnes qui nous ont suivis je vous dis un grand merci nous allons nous retrouver plus tard dans d'autres numéros et au revoir mais d'ici là natikeli bino Isma oyo azo salamu eloro moko boye hein na ba bebe na ye hein yebi ha bango idéologie na bango romaka bana ye na président sai mais to rolobelango prochainement en attendant tozo bana ya Isma botala bango bana kitoro ya lobi pena ya ane loro moko boye bageza mwana na ye ba kosela kezemité alors bazawana hein Isma bango wana na tikeli vraiment micro oloba osalamu eloro moko tokabwani wana merci beaucoup ouais wana bana baza kokota talabana ndenge balela pululu action ouais talabana boye baké papa atenara bana kitoko bon ye wan susu yeme yeyo action comme pululu yoka voilà bakoko bandela omona ouais action voilà yemoko eboto voilà au moment que musala ezali toujours continuer yeme leader yemo peso so kota ki mongi la yana bango ouais baloba ko boro ya ngate tala ba biloko bo hein yepena yeyo Kimbongi là, bonjour. Bonjour. Yo za timide bonne. Bonjour. Bonjour. Bani baye ba papa bino combien?
Pagelo. Pagelo. Boya sen nani? Isma. Isma nani? Isma Gelo. Ah. Bonjour. Papa bien combien nani? Pagelo. Papa nani? Pagelo. Bon ya tefe comment monsieur nani? Isma. Nani? Isma. Yupo makasi. Isma. Isma. Yupo ça théâtre. Ça théâtre. Yo ça théâtre. Ting. Yo ça théâtre. Na groupe ni. Sai. Pas ça ya. Mutabundisa Asmak Mikolo. Asmak yazo longa. Kalamite boro sikayo ebotu mama na bo. Uko na kichwa kabambi yazo ya masekite. Oza balifanto ndeka na lobaki kaka ngaba kosela ngasemte bomona de ba mesure boro. Ba calendrier pena ba boro uko na kichwa kabambi ba vetiga na nzala bazo mona donc boro boko saka na ngote ba petit na nga ba bianco bazo yeba déjà bianco ba koma binge fa bubaka so mona lelo ya makamango andesha andele kwa faire Isma iya mama malewa kitokos